mosu aloba na komba Tshisekedi te sauf combattant IDPS bino bato ala moka mise en garde boya pété boya te Tshisekedi tokundi pe azali héros national mokolo wana biro fermé ti mokolo yosokoya c'est ça Godin Poy bravo aux AFCC meza makila IDPS déboulonner bango tina suka o nyos eza na FCC eza na ngo la muka nyata borto toleka nyata bango 12 mois suspendi okozo mbongo te mokebai oyo qui sont oyo qui sont tina suka akozo salaire te et puis ako participer na réunion ya assemblée provinciale te azo finga présent assemblée azo finga ti banjir moko interdit na loi et puis bako kangae matik bache serkei ozo mona yango soki bo silisi bouton moko ba fini yango serkei ebongi tant boko za na besoin serkei ba fini ka bouton serkei bimi voilà je vous informe docteur bato bazaki na préparation ya obsèque. Ils ont amené l'invitation auprès de Fayoulou. Oui. Bato bazaki na préparation ya obsèque. Bazi ba lebité. Tozali ba ndeko natala matanga zibiso zo invita. Ba pesi Fayoulou invitation moto ya G7 oya yaki na matanga. Ba lebi alongo puisque akendaki na sengaki bangote. Vous comprenez que bitumba tozana ngo eza bitumba ya système était bazo bundisa Félix Sekeri Chilombo. Fidèle internet de Eurotech TV officiel, la chaîne de référence, bienvenue sur votre émission Actualité politique. Je suis là, votre humble servante Carmen Aladjo, la diva. Merci de la confiance, merci de la fidélité. Kandé dans le baraki. Eurotech n'est makambo, abonnez-vous massivement sur Eurotech TV. Vous avez des news, des informations, il y a solo ou jamais de kala kokosa. Léonard na siège, na awa, na IDPS, na yokason. Vous avez tout kokunda, interne qui se fait du samedi à tout est côté qui est nanda connaît ya sika. Et on te comme quoi nini ndenge ni matanga eleka ki ndenge bakana koleka eza ndenge elekeli yango naza le yokaso ko na pesa biso ba détail na ba précision ya matanga. Là je dis bonjour à mon papa Jean Pouikabea, bonjour à toi, merci à Lévi Kadogo de Paris, merci beaucoup. Pourquoi pas mon ami Elaka papa na Arsavine, merci à toi Jonathan. Oh ta derrière la caméra mon ami de tout le temps comme caméraman babi qui au partout tambolari qui peut gagner ka ba changer ka monter. Merci à mon réalité Andy au Sala qui besoin partout aux images au 565. Bonjour Yokaso. Bonjour madame. Boni. Tout va bien par la grâce de Dieu. Tout va bien. Et puis c'est que l'équipe qui tourne ma casse on est là. En tout cas, il y a États-Unis, il y a Allemagne, il y a Londres, il y a la Grande-Bretagne, presque France. Le monde entier, l'Afrique, partout. Donc Yokaso. Je suis au cœur avec vous. Je suis au cœur avec vous. Maman sont en États-Unis, Elisa en France, maman Elisa donc Yokason avec il est au cœur avec vous tous ensemble donc c'est ça sont les Yokanati na la fédération ya Chine. Donc nani akoyiko boya donc sont les Yokana monde entier. Nazaliwana pour déboulonner le système ya anti-valère. Je suis là. Ok, yo kaso to ebiki obuyo debunara anti-valère to ebiwana to beta lisolo lelo mingi ya matanga. Matanga eleki to zaki to ke malansele na ebité pour non vainqueur donc suka na masolo matanga o ezalaki même na Mandela et Salama Bongote o événement du ciel. Combien de chefs de l'État, combien batu basala donc événement du ciel. Tolele tient Sekedi lokola nzamba lingaki yango. Et puis succès moko ya liboma tina succès tina cimetière. Sekedi azana succès ya liboma. Nana koboya yango tina lilita succès ya liboma. Et puis à sali succès sécurité d'abord. Sur le plan sécuritaire, coup de chapeau na armée, la police Senga puisque prière d'ambition zalaki ke et tient Sekedi azala honoré na titre ya héros national. Puisque bino bozanga ba débat oh motane Sekedi nani ba ko héros national à Salanine bongo bino bo Salanine
Pourquoi voter héros? Héros, puisque tu sais qu'il y a sa lutte non-violence et puis il y a sa lutte que Libosonan. Mon toit crée multipatisme, c'est Tshisekedi. Mon toit salaire que la gravate, c'est Tshisekedi. Ngai jour wana na salaki bino na yebse kete gravate mon toit boya yango na Congo. Mobutu, c'est koko kumbwendo wa zabang. A boya mon toit la gravate, mais Tshisekedi a le bignette. A la type gravate à quel parlement. Tshisekedi a salaki ministre, premier ministre plusieurs fois. Et puis premier ministre il faut qu'honorer na titre la lutte non violence Tshisekedi a sala. Tshisekedi 2011 à sala toke élection a yebisi ba congolais qui était beau qui ne bola le ponga ba bébé. Voilà un homme de paix. Monto ya timia sali que ba congolais ba kufate a tianase bana ba sepela ba à l'aise. Bo qui ne bola le ponga ba bébé o etika liboti kelangai. Ce n'est pas une sorte ya fayoul. Fayoul pas qualité à ça biso débat hein. Malgré 2 ans qui Tshisekedi a ebembeye ça le kola mutoti ko facile. Ah mais c'est on a une sécurité. Yo peso ko zana tembe noko na ya kufa 2 ans. Boya ko mekanan. Boya ko mekanan. 2 ans boya ko mekateke si réellement akoyi ko za succès ndengwana. Si que problème est ayoka so matanga to yebi batanga ba bengi saka ba tuti ça la ka mo so to na mawa mutwaye mais to ko pate matanga e comme une invitation. Ba ko inviter nani est-ce que matanga ba inviter ka bat ezaka na ba cas spécial batu oyo to ko sala que makambo ezala un peu discipliné ezana makambo moko oyo baninga bazali na masolo oyo bazo sala. D'ailleurs ceux qui ont le Tshisekidiste il ne faut pas au sala d'ailleurs au sein invitation pour le but que papa oyo za Tshisekidiste ndengeni au sein invitation. Vous comprenez que batuana bakindo kina bango basili mayele puisque bazali ko croire que Tshisekedi akozala kokundama na kati ya honneur ya ndengo wana na kati ya RDC ya kozala pe na titre ya héros national tala ile lom ndenga makambo salami donc nani akoboya ili kambo Tshisekedi mulum hein décoré na titre ya héros national date ya le premier eza date moko journée chômée et payée. À chaque jour, on va célébrer en Goti, c'est pour cela que Sengaka et le coach Tshisekedi l'État sali, il faut honorer na titre wana. À titre postire, il y a Zali héros national. Voilà, Tokei. Oui, les premiers commis fériés. La police, Moura, Basali, Moussala, Tina, cimetière. Sécurité, Moko ya Liboma. Hein? Sécurité, Salemi ya Nenga Liboma. Nani Aboya? Pourquoi Baya quitté? Ou bien pour... Ah, c'est par là. À l'époque, je voudrais vous informer. Tshisekedi azayi kobundisa système ya Mobutu, non que azayi kobundisa individu. Tshisekedi azayi kobundisa individu Mobutu, azayi kobundisa système ya Mobutu. Tango Mobutu akufeli mwana na ye, Tshisekedi akayi ko rendre visite. Tango Tshisekedi azi nani Mobutu azi malade azobela. Tshisekedi azi nzela akayi kokutana na Mobutu. Ce n'est pas le cas ya tata oyo zoyoka Fayulu Madidi. Tshisekedi azayi kobundisa Mobutu te, azayi kobundisa système oyo ezalaki kati ya Mobutu. Mais oyo makambo ezoleka oyo epa balamuka bazobundisa nde président Félix. Personnalité. Or il faut babundisa système. Biso lite ezaki tobundisa système ya bakabiliste. Non que tobundisa Kabila. Kobundisa Kabila puisque Kabila est un individu. On est en train de combattre le système. Tala Mobutu, Tshisekedi batortire yeti bakangisi bakene na nanting. Mais Tshisekedi azinzela tangu ni wa Mobutu ni wa kufi, Tshisekedi akayi kokutana na nini? Akayi kokutana na Mobutu, akayi ko rendre hommage. À l'obité, en tout cas, mes condoléances, mon frère, nous sommes des frères. Azobenge frère. Est-ce que toi, tu as le comportement? Au lobby, aux Tshisekidistes. Et puis au Bunda, l'île na yona élite à Tshisekedi. Est-ce qu'il y a un matang? Mbala ya suka. Mbala ya suka, on a besoin de la combat Tshisekedi. Ce qu'on a bien, l'oulembo katana yo. On a zone là qui est là. Oui. Mais ce que vous avez moi Tshisekedi, il faut y aller.
Ce qu'on a pensé Mobumu Tshisekedi, il faut y aller. Allo Balissus na comme non, allo Balissus na combo ya Tshisekedi, les combattants vont se prendre en charge. Amekate les longs la souk. Comment yo zolo baza Tshisekedi mutu aza ko bundisa autorité et d'ailleurs tu sais yo failli le bakanga yo. Okota boloko na place ligne. Soki azaki à l'époque, mais les lelo zana makala, ba bêtise ozo kende obina wa partout. Mbeya bato mitema mabe ba diabolo. Vous êtes bande réaliste faire. Mutu na matanga jamais m'empêcher quelles que soient les divergences. Quel que soit Babitumba, jamais beaucoup de gens qui ont rendre visite na mutu kofi. Yo ka sabo pesa ki ba invitation, invitation, yo zo le boza mana Tshisekedi. Invitation na mutu zo le boza papa na yo. Mutu système. Tala ba congolais siko to moni bilengo na bino. Ndenge to za na bino bo ito yebani. Donc eloko bino bo sali mutu mosusu aloba na komba Tshisekedi te. Sauf combattant IDPS. Bino bato ala moka mise en garde. Boya pété. Boya te Tshisekedi tokundi pe azali héros national. Mokolo wana bureau fermé. Ti mokolo sokoya. C'est ça célébré. Yo mokolo yo comme président. Na évité hein. Avant yo comme président, il faut ngai pe na comme chef de l'état. Ngai na comme président na konzio nanu. Yo comme président, comportement na yo, comme président de la République. Vous voyez que Tshisekedi akei kokutana Mobutu anyokoli Tshisekedi na kokanga. Kochuba iba alingachi bachiba tina ba nini batonga ya sida. Batine tina ba prison moko na no monate. Mais Tshisekedi a l'habité mon frère Azobela. Mon souci, ce n'est pas dire que tu es au pouvoir, mon souci, c'est dire que le peuple d'abord. Est-ce que Magamounion se résout ça là? Le peuple a se retrouvé dans la place. Est-ce que Magamou Faïli Zobina partout? Le peuple a rejoint Mabina. Olingo Chabisoba, Nabisoba, Babeba, tout comme Bambeya. Pourquoi Moïse Katumbi a quitté? Mise en garde na epenge. Yo Zamwana. Ngai nazaka mbanga. Ozomona? Ngai nazaka mbanga ya koloba. Et puis soki biso tobani. Oyoki déjà Godin Poy, bravo. Oza FCC meza makila IDPS. Déboulonné bango tina suka. O nyos eza na FCC. Eza na o la muka. Nyata borto toleka. Nyata bango 12 mois suspendi okozoa mbongo te. Mokebai oyoki son. Oyoki son tina suka. Akozoa salaire te. Pourquoi? Et puis ako participer na réunion ya assemblée provinciale te. Azo finga présent assemblée. Azo finga ti benjir moko interdit na loi. Et puis bako kanga Zamba koma mwana banda ofinga fache mwana mobala pasteur Godin Poy. Goda libiti masa. Awa Bible to chena mo panzi mo beku nyata borto. Vous comprendre. Donc yo kasobato surtout balongwa IDPS ba comme na kosa kosonga IDPS. Ba ya kozonga porte za ouvert alors. Non, kozonga ko oya na permanence te. Zonga na selile. Bakanga ba parti na ba fongola. Soki oye, est-ce que biso d'abord to na posa to vimba to ebele. Mais ceux qui ont na IDPS, quand il y a pressé, ba mosusu ba yaka sika bazo wele babisika. Te pesa na poste, te papa biso kuti biso. Biso na ba gaz to mela ba gaz ya ndenga libom. Puisque IDPS bozo mona, libose za yimo tazo ya wate Po ba ya ba tuni ke papa yo zo na IDPS, ba bololo wana ba kotika ko pouvoir. Papa na bango akofi. Ngai na lupango na zo futela. Après ko Tshisekedi akofi, mama wana na tonga yebisika te, na papa mobali na ye. Papa futa biso mbongo Tshisekedi asa kofi. Maman, futa. Papa, ozo se kangai to melelo akomi ko senga ba t-shirt. Papa pesa nga pe tricot. Mais ngai na yebisa kibino ke na Congo changement c'est l'IDPS. Voilà lire Congo ezobonga. Ya mona biso une ville ezotonga ba ya sika. Côté mausolée ya Tshisekedi ezo sala ma ville ya Liboma. Ville ezotonga makuna dans 5 ans vous allez voir
na yebite facha ko sala ole ya mandat mibale to bakisa na misato. On a au pesa qui Paul Kagame la délication Yesu. On mérité en haut. Oui. Mais ça soit le président de la République. Hein? Ça soit Zali président de la République. Nani akoyiko boy dossier ça soit Sali alaliawa. Ça soit za voisin. Et ça lokola d'abord voisin Zali lokola Mundeko. Voisin si Azali président pe ayoki ke président Nangai papa na ya Kofi. Ayi ko rendre biso hommage. Alali tina ne tokene ne tina sele. Tina cimetière accueilli na mausolée sika basali. Mausolée moko spécial. Basali mausolée moko systématique. Bachel cercueil ozomona yango. Soki bo silisi bouton moko ba fini yango cercueil ebongi. Tant que vous avez besoin de cercueil, bah finir un bouton, cercueil bimi. Voilà le système ya ba chinois. Hein, bino chinois chinois vous basali moi eloko na bango hein. Basali. Donc basali. Eh oui. Et au moni et ba chinois ça la blé ou mila raté. Non, chinois oyo kabila yo kana na bango te. Wana ezaka ba mercenaires. Ezaka ba soda, chinois il faut que solola na batu oyo bazo sala basala ka musala. Chinois ya gouvernement. Kabila solola na ba petit moko ya couloir. Na ba prisonnier chinois comme papa bwaka mabanga toleka bwaka. Hein, bwaka mabanga au moins dans 3 mois zélé baby. C'est pour cela na yebisi bino ke Monto ya yena matanga Tshisekedi te aza Tshisekedi stete asa le litina ya banti valeur. Ba ki ba ya bopesa ki ba ronde invitation te. Ah. Soki yo papa na yo Kofi ou bien camarade na yo ndeko na yo papa camarade na Kofi. O senga invitation? Non, c'est maté so invitation ezate mais soki ezali. Ah. Est-ce que culture ya ba congolais, culture ya ba africain, monto a Kofi, il faut senga invitation. Ba senga raté. Et quand aussi ba tout ce qu'on bino bo insali si invitation. Soki monta. Et pour votre information, je vous informe. Je vous informe. Docteur Bato bazaki na préparation, il y a obsèque, ils ont amené l'invitation auprès de Fayoulou. Oui. Bato bazaki na préparation, il y a obsèque. Bazi balobité, tozali ba ndeko natala matanga zibiso zo invita ba pesi Fayoulou invitation. Fayoulou na boyko ya. Bon Moïse. Na yebisi beaucoup ba sanctionner monto ya G7 oya yaki na matanga. Balobi a longo puisque akendaki na sengaki bangote. Vous comprenez que bitumba toza nango eza bitumba ya système était bazobundisa Félix Sekeri Chilombo vis-à-vis. Donc na yebite bakokoka. Lokoli bino engagé bitumba na fachi, siko biso ba tu ya fachi. Tokobunda na bino en désordre.